makambo ezoleka na IDPS bokanisa te ke parti ekufa tolongola nde bamvuma mabe kala te bakende mpe asala eloko na ye asazwa talaka moto azwa engage bachinois batongele immeuble eza mawa mingi. Mbongo Assemblée nationale aza quand même premier président na mbongo Assemblée nationale na une année yokosala chantiabo bino bolinga bokotela bato ne bakabundana moto azoyiba ndako kuta azwi mbongo soki mboso akufi après na Chilombo ebembe na ye mama osia ebembe asoso kutu ezala matanga mais ebembe ya mboso parce que nazo mituna gouvernement congolais ekozwa responsabilité ya kokende kobongisa ndako ya Jean-Marc Kabund ntango alobi wana mama osia eza wana bazotonga esu ndako ya Jean-Marc Kabund kobanda na zero bazwi bamason bachinois soki mpe bakotia bakaro bakosa balibanais oyeba keno Adolphe oyeba Adolphe Mobutu Kabila betala ye masasi na biro parce que adefanda mposa bakongolais mais oyebi ke Kabund abima député mpo alongola ye nga secrétaire national atie Jekoko na mobilisation mpo azwa bavoi ya Jekoko lelo oyo bolandi Denis Kadima alobi babeti batour kotoke pa premier ministre abi mbongo eza te mbongo ezali kaka oyo bakonseye ya Chilombo bakoyiba oyo mama Denise Nyakero akovoyage oke na Dubai kolia makoso ya ngombe baoteka $25,000. Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bandeko balanda émission tolobela mboka Congo napesi bino mbote esika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eingela omabotama bino. Merci encore une fois na babone na biso ya Océan du Congo lolenge bozali kosabone mpe na bino na bosabone te vraiment botya mongolo to ya bino na lombango na chaîne na bino ya Libération bosabone massivement bokozalaka desite pe longoni na bino bato boli ko consommer biso vraiment la chaîne de Libération kota la émission du début jusqu'à la fin ko partager ko tia ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime na bino vraiment tika nzambe alola apambola bino awa ezali bongo esiko to analysaka ensemble esika o tout congomani le vrai congolais o bazali na droit ya ko beta mbela ko analyser ko pesa mayele pe bakalisa bango na tina ya botombola miekolo ya biso pe kolongola yango na esika oyo ezali kopusa yango na esika ya malamu tete na bato nyonso bali koboma ekolo na biso kosunamela yango kotalisa yango misapi na lolenge ya mabe tala etumba na biso pe awa ezali esika oyo tosalaka éveil patriotique toconscientisaka tosensibilisaka tomobilisaka toanalysaka ensemble biso na bino pe tolongolaka peuple congolais na bolema na banzi mikolo oyo mosala mona mboka résistant Bruno Mimbenga azali boko kokita na baetando la biso ya République démocratique du Congo to pe ba chaîne la biso oyo azali awa ali pe koya na ba etando oyo to pe na kati ya réseaux sociaux na ba chaîne oyo ezali internationale pona kolinga ko sensibiliser la kati pe libanda yango na tolobi to pesi espace moto asala ka mosala na ye ngayo seya na kanali kamona ete pamba te chaîne oyo ezali ya Libération ezali chaîne ya tout Congo oyo azali na message ali na likambo ya malonga ali na kozala traité akozwa espace na ye na ngonga nyonso ya ligi yango bomoni topesi mona mboka espace aletaka asensibiliser asala mosala na ye etumba na ye eza na bavaleur lelo bongo toali biso mibale mpo toanalyse na bino elongo toko analyse makambo ezali koleka na République démocratique du Congo na banzi lelo toali na 8e parce que bepisode yango eke mbangu eke mpe mbala moko suite et fin oyo boyebi ya Jean-Marc Kabund Jean-Marc Kabund roulage Jean-Marc Kabund policier Jean-Marc Kabund fabo Jean-Marc Kabund financier Jean-Marc Kabund azali na usurpation ya pouvoir Jean-Marc Kabund président de la République parce que la République démocratique du Congo nous avons plusieurs présidents plusieurs décideurs dans le Congo. Kabila décide, Jean-Marc décide, Vital Kamerhe décide, Maman Berme, Maman Marthe décide, Denis Nyakero a décidé. Kagame a décidé. Ba conseiller a décidé. La base de la vidéo, les caca, bon, mon été Félix a côté, ba conseiller, ba ça, ba ko vanda.
tout ça pour ba décider bazali bongo ebele ezali eloko la bango ya COP oya ya la partie liputa aya na partie liputa ya na partie liputa nde esa liputa oyo bango so bazali kolata tango biso ba congolais toza ola alors to koloba mo ebele yango toza bongo na mona mboka Bruno Mimbenga Mobundeli alors on appelle ça une mbote mona mboka mbote mingi maman Océan merci mingi pour na espace invitation pesi biso lelo poto manyola to talisa makambo makoleka mboka na biso je crois lelo tozaki na quartier 3 na Seyambula ko sensibiliser peuple bande okabuya voilà eloko wana eza ko sala sengo parce que na moni makambo oto koloba ba congolais ba komi kozwa conscience parce que bazana besoin ya ko libérer mboka oya bango parce que balobi soki mboka o biso mo to telemete soki ngana yo to bundi pona mboka o te moto mosusu akobunda pona sika wana te yango no moni lelo to zalaki wana pona sensibilisation to kendaki ti côté ya bibwa na bande ko quartier 3 pona ko kenda ko sa toujours éveiller au sa be plantation parce que batu o boy ndenge to zolo ba awa boy Chilombo atikali na 712 jours il faut itnuk mutu o boy asa traître collaborer ba rwandais tous se débarrasser naïe d'ici 2023 au bout de élection aux alatés mais tant que l'élection aux alatés il faut tout longola Chilombo parce que Chilombo au tikaye les sous et vous avez déjà les pires parce que tous autres vivraient déjà enfer na kasi amboka oebo yango no zongo na musala obo mikole belé tous à la terre et puis tous les pas na bino pour na sensibiliser peuple congolais dans l'ensemble sur le territoire du Tanzanie national. Merci mon mboka maintenant selon le mois ya mboto la sa vidéo ya marque ya ndena salaki vidéo moko yo pena marque atindi bato bako kanga mwana mobala la kolela bato basaba yike kabuya ko tshela biso yango mais ngi no na yeba parce que côté mususu peuple azana ye kimia na makamno sezoleka côté mususu peuple azali wana pona koloba ete tolingi maponani côté mususu peuple alobi toboyi maponani au juste mekano koloba likambo wana na maponami yango ekozala lolenge nini po likambo ya maponami bozomona yango mpenza ndenge nini bino moko oyo bozana na kati wana tango langage wana ezali kote okimia kote maponami te sikoyo bozobala likisa likambo yango ndeni. Merci mingi maman Océan omoni biso bitumba Bruno Mimbenga na bundaka eza bitumba valeur mpona mboka tobundaka nano bitumba oyo te mpona baindividu mpona bapersonnalité politique non parce que eloko ya liboso ntango ngai na ndima kobunda mboka na ngai nayebi bisika na wuti parce que na mboka na biso bato bakovivre na pasi lipa oyo bana misu babuta mona te lipa kaka biso tosaka na wana kisa apo ozomona que c'est un problème oyo boto na vanda kana kotala na mboka na biso tosana hôpital ya malamu te ba école eza te yango mona nga na sa journalisme na oto sa classe année passée mais na lobby na kosala métier na nga oyo na te na sa nini na bunda bitumba oyo boposa nini mboka yebi manakati ya occupation oyo tosana ngo yango komona bande komisio ba koboya maponami pourquoi parce que mboka eza na kati ya occupation yango zomona bato ba koloba lokola biso est-ce que une élection pour que naka ko tika bato misusu oyo toyebi ke non ba ko gagner na bango te bato oyo boy baza déjà na ba alliance na bango ya ba demo baza na ba kagamela banani ba ko bimisa bango te toyebi yango zomona place wana peuple albi toza d'accord te na élection avant élection esalema il faut biso moko ba congolais tozwa possession ya mboka na biso tozwa contrôle to ba contrôle tozwa indépendance autonomie tozwa la ba autonome et ça tous avec injonction libanda et pas songolo pakala yango zomona ba congolais baza conscient o bazo comprendre bitumba Bruno Mimbenga o bazo comprendre bitumba na bino ba comprendre bitumba bandeko o bazano ya kobimisa na mboka na kati ya occupation yango zomona bandeko place bazo bo élection yango wana bandeko bazo linga élection ba Chilombo ba Jamal Kabut na bamboso bango wana ba ko linga élection pourquoi maman Océan bango ba ko linga élection parce que ba yebi peuple azana bango te parce que bango bazo sala pona peuple te bango ba ko sala pona batu o ba tia bango wana ba marionnette ndozo mona clique ba marionnette baza wana bazo sala pona mabumu na bango parce que soki azaki pona intérêt à peuple maman Océan balingi ba ko se joindre na biso to somba minduki to sensibiliser ba jeune to kende to sa nini to bunda na batu o baza ko agresser biso yango na lokola Chilombo ayebi que na élection 2018 ba vota ka été alors bon voter te akosa nini akotricher yango no moni lo oyebwe Chilombo azui no kona ya tena cour constitutionnel azui cousin na ya tena mutu ya seni azui bande kona lo bisika nyoso bino boyebi
ba poste stratégique Chilombo tie bande konaye pourquoi parce que yango wana biso to kele on élection ba voter ngate bande kona ba sani ni machi ya mumenu e ko sani ni e ko ganga alors eza pe na troisième batu oyo tourne ba vandi kimia ba ko linga ni élection ba ko linga pe ni to bimisa mboka na libération eza ba acteur politique souci na bango eza nini tokende soit na masolo eza nini tokende na dialogue so tokende na dialogue tokosala nini mutu akobenda moya esika ya kotelema kozwa ngwele o moso akotelema esika kolia moya ndonge c'est ça yango ozomona peuple sikoyo boye akomi na équation akotala scène akotala bitumba oyo boye scénario ba acteur politique bakosala biso yango wana omoni biso tozobengisa peuple oyo boye ezoboya élection baya base joindre na biso parce que lelo oyo boye soki to libérer mboka na biso to bengai na ba collabo to mona Jean-Pierre Bemba Moïse Katumbi Vital Kamerhe Chilombo traître Jida ya mboka to bengai na bango na ba Rwanda baza na mboka na biso bazo boya kozonga na mboka na bango mama Osea okomona pour une élection ya malonga oyo boye yo gagner moninga perdre oyo sa nini opesi mbote voilà le biso to lingi mais peuple paix o avandi kimia et le but est que aza pour élection ou bien ça contre élection. Donc maintenant, par la responsabilité à Moutouna Moutousanini, à Telema, Bisra Oyazali. Attends, est-ce que Mboka est madame? Attends, est-ce que ton temps dans la Moukazo a transport madame? Attends, est-ce que Kouna Mboka? Kouré Komaka? Donc c'est ça le vrai problème. Yango nous sommes allés au Oyeboué, Batu Belé, dans l'Assemblée sur 100%, 75% déjà basé à côté Nabiso. Pourquoi? Balingi, Ndeko Brino, Tobi Misana, Mboka Nabiso, Nabolema, parce que maman Océan, Toumeli Mingi, une affaire à 20 ans. Déjà mboka na biso eza en occupation yango no zomo na bitumba obiso tozobunda toza ko éveiller conscience à peuple to bimisana mboka na biso na libération et puis nous allons organiser de très bonnes élections parce que soki to kena élection na voie normale maman Océan Chilombo na bamboso baza batu oyo boye peuple ko l'examen mais tata na été pour na voter bango donc voilà bande kwa na ba kubanga libération ya mboka ndozo mona bango ba se maintenir to kena élection pourquoi parce que bayebi ba ko tricher na élection na biso peuple to lobi niat élection et qu'on s'arrête to libérer na mboka na biso avant to ke na biloko wana matondo mona mboka na maloba na kasi kuna to ko mona déjà bakambi to pe ndambo ya bato o bazalaki na patriarche Gizenga na bato ya nouvelle la ba tweeter que mwana mboka Adolphe Muzitu akozala bongo candidat na 2023. Merci. Fayulu zelanga ko katanga maloba te lazali Fayulu mwana mboka yepe akozala candidat pour être la 2023 président Eli Ekwei et comme est-ce course au pouvoir donc bazongi ba citoyen congolais ba casquette wala président Eli président Kingandi Ekwei bazongi ce ba citoyen congolais na ba président ba parti politique na bango pona okele ko bandela maponami mwana mboka Fayulu akocha mongoloto bokambia yesi de la président de la République kuna Bemba Gombo, kuna Marc Kaboun, kuna Félix, kuna Kabila, Koto Olive. Entre-temps, bino na ngambo ya Lamuka, bolobaki politisation ya politisation politisation ya seni, politisation ce qui a nini. Bon par là, et lo konye ezoleka, Lamuka ekufi, Lamuka ezali éclairci biso. Merci mingi maman Océan. Omoni awa boye Martin Fayulu na Adolphe Muzitu baza ensemble. Pour la koloba que no bino lingomba nouvelle la bo tweeter maman Océan. Yango na bisa bino eza na catégorie ya batu o ba kolinga élection. Eza pe na catégorie ya batu o ba kolinga maponami sali matin pour la mboka eza en occupation. Eza pe na batu o ba kolinga maponami. Ezala batu o ba kolinga pe que no élection pe ezala te. Alors pour la koloba que no Adolphe Muzitu à cause de la candidat président na maponami selon ndenge bato oba cause la course au pouvoir mais biso bato to bunda bitumba pour la résistance to lobi important ces élections ça te maman Océan to ko kana élection oyo boye gouvernement na no disposer ba moyen te lelo o bolandi Denis Kadima alobi ba beti ba tour ko toke pa premier ministre abi mbongo ezate mbongo ezali kaka o ba conseiller Chilombo ba ko iba o mama Denise Nyakero ko voyager ke na Dubai ko lia makoso ngombe o ba to $25,000. Mais pour la moutouna na bino na ya maman Océan et le but est que notre président élu est Koufi candidat na biso comme à la Lamuka tant que tu organiser ma ponami Lamuka est vivant
lamuka tu ndenge nazoloba ah maman aussi lamuka ezali parce que ba leader na biso mi balé bango nyonso baza ensemble. Alors bango yango nazoya na mutuna. Alors koloba que na 2023 fu mwaba la musique akotia candidature. Président Martin Fayulu akotia candidature. Et lobi boy mama Océa. Chaque parti politique a l'autonomie ya ko exercer na ba activité na ye ndenge bazotambola. Alors ce qui élection ko salemaka un jour ce qui te libérer mboka na biso ce qui bande ko nyonso bakozala d'accord na ngai na bituma auto ko bunda ba moni que non avant aucune élection il faut to ça na nous libération ya mboka. Alors mais ce qui kende bango bazo kanisa que non il faut to élection et puis to libérer mboka. Martin Fayulu aza libre ya ko déposer candidature na ye. Adolphe Muzi Topé aza libre ya ko déposer candidature parce que to yebi batu oyo batie bango na seni. Sotali kuna okuta bakoko ya Chilombo na o baboti na baonte bati bango deja kumbeza na seni. Okuta bana kasi ya bakoko ya Chilombo basa osomona keno ekuko arriver parce que bakati Fayulu Muzi osali nini atikali. Alors à ce moment là Muzi tu awi osali nini awi ko soutenir Fayulu comme Fayulu ba ko osali nini awi ko soutenir ye. Bango wana banso bakutia ba candidature na bango et puis par après bakoya concertation pour un côté là nani oeboe tokotikela ye espace pour que non peuple ça nini biso to ça nini to za la simanae et l'obité que Adolphe Muzitu na Martin Fayulu basa nini bakaboni batu o baza ko luka bokaboni ya Martin Fayulu na Adolphe Muzitu bakotika na soni mama océan parce que batu wana mi balé basa batu a valeur oyebi leader na nga Adolphe Muzitu c'est un homme de principe. Un homme pour respecter Malobanaï, de même, président Martin Fayulu. Alors, bateau Bakoluko, non, la Mouke Koufi, non, je parle ici étant que communicateur. Il y a une nouvelle élan, Oyoboye, autorité morale, la biso eza, mon amboka, Adolphe Muzitu. Alors, bateau Bakoluka, Kotiaka Mungwa, tout ça, ko diaboliser bateau. Biso to yuko sa manamuta monate. Parce que mission on a matinde Adolphe Muzitu. Mission on a matinde Fayulu pour la libérer peuple. Changement c'est Fayulu. Alors, le changement, Fayulu na Muzitu, to bomayango, peuple continue toujours à vivre passe. Non, il faut ça le matin maman aussi. Donc, wana, dans talisibino makambo obo pour vous dire que non, ce qui est validé na biso basa la kate, olinga ki omona ngana eloko ona latité. Ce qu'on tali awa, okomona président Adolphe Muzitu, mopanzi okomona président nangai élu Martin Fayulu. Alors, biso tolobi, candidat na biso à Koyebana dans les jours à venir, mais rien n'empêche que non, chaque parti, local les a partis des masses, et que vous avez une candidature dans Bango, et puis par après, pour ça la concertation, Tobi Misa, Mutuna Mutu, Oyeboé, le peuple, et qu'on ça et puis voilà le long, on a si sa maman, dans sa pour la Macamba, jamais Kabout, non maman aussi. Il n'y a pas un candidat ou à combattre un candidat à la Mouka, ni moi Chilombo. Parce que Chilombo, ce que Lucas a la Moutou, Magas, maman, je vous jure ici, il sera responsable et redevable avec le peuple congolais. Parce que Bila Félix, Maï, Ezate, Lipa Oyoboye, Zalaki 80 francs à l'époque Adolphe Muzitu. Courant, Talaba conseil à Félix, il est là, on a promis 58 millions de dollars. Directeur cabinet, Camer était à directeur Niemo, on va remplacer qui pas à Camer. A aussi qu'on détourné 58 millions. Alors vous croyez que notre peuple congolais ça m'a manqué? Tant que on a un d'accord jamais Kabund, bah on a compté ma livre, ma marabou, ya bando qui va convoiter peuple congolais. Tala ndako jamais Kabundu lixo azanango même ndako Emmanuel Macron ça lixo anate alors peuple a convoité mutu oboy akoyiba même à l'époque Joseph Kabila bana ko yibe biso babilo bana ko vivre monter mais Chilombo na ba jamais Kabundu ba civique ba jamais Kabundu ba ko yiba biso téléphone ram o ko yiba no na tesa unité na bakati ma benga peut-être moninga no zaka na bandundu ezate alors nazomona te maman aussi par quelle magie o ba leader na biso bandima ko se sacrifier pour na kubundela peuple congolais tala na bandu nzele zate kule pala ngani yo po kende Kisangani Equateur mambenga pilipili bono matina Kisangani nzela ya masuwa ekufa ba etebo bino banda voyager nango eza la kalisusu te tala trapo kende kana ngo kuma lumashi babilo kona nyonso ekufa alors ezo senga batu oyo boye baza na politique ya redevabilité ya kosala mama océan ministre azaki premier ministre mais azalaki mokonzi ya gouvernement oyo boye bana kozala vision et puis programme ya mutu mususu eza différent que Adolphe Muzitu président de la République et puis aboy kotonganzela donc ce que ça bongo là je serai d'accord mais so ça que Adolphe Muzitu aza ko la ligne o babino Bruno le long tout ça awa boy o kolata la peine nation pe mabe parce que Antibaki peut collaborer na Rwanda non lui il a collaboré na Rwanda té Adolphe Muzitu qui est Kabila Kabila c'est bon Kabila c'est un étranger biso tout ebi o ba que non
ouais ba Adolphe Muzitu Kabila betaka masasi na bureau parce que défendant ko ça ba congolais Adolphe Muzitu abandi komana le lote Kabila benga fumuwa bala na bureau abimisa revolver pour défendre masasi batu ba ebi biloko wana donc Adolphe Muzitu azaki premier ministre bato ba nunute Adolphe Muzitu lelo o so ba député ba ko dona ba $12,000 n'est-ce pas qui pon Adolphe Muzitu ba soda lelo oyo boye ba fonctionnaire Adolphe Muzitu mama so ozomona politique Adolphe Muzitu soki ke akozalaka un jour président de la République beaucoup mon Adolphe Muzitu makamba kusala à ce moment-là beaucoup découvrir où est-ce na kati Adolphe Muzitu à mettre en haut et puis au comment la kelon insécurité il y a est aussi là parce qu'Adolphe Muzitu tant à côté élément à Koloba na kundana ba Rwandais ozomona Adolphe Muzitu azalaki mutu oyo abandaki kolanda Adolphe Muzitu azalaki pour l'intérêt à peuple congolais mais la muka ekufite mama aussi parce que ko vendre examiner na bango te parce que tozo ke kaka na rythme wana on déshabille Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre et on est tozo lingate to linginde action au lieu ya koloba ebele problème na biso ezali sikoyo boye mwana mboka bona mimi oui maman c'est Kabund a démissionné. Félix a dit que les soldats soi-disant, Bakangaya. Kabund a lobby, milice a lobby, Oyokoya et ya. Mbosso envoyé, il y a Félix, il y a Kagame, il y a Nan Toyebite, à Zasikoyo, pour bonne la Kabund. Pour Kabund, après ça, démission. Bandimi gouvernement congolais, ba député à Congo, c'est grave hein. Bandimi, koyiba les souba congolais mbongo, pour pas bombisa, ndako, ya marque, on soit des abalobi, ba JR, ba débisaki. Moi na mboka, tant que congolais c'est quoi, résistant. Maman aussi ça passe. Passe nanga na kota la bato ba konyo ko le peuple congolais. Na kota dans l'espace à 2 ans et demi. Jabar Kabund, azaki étudiant. Première fois na mon étudiant gradué pour sa défense. Kaka na régime oyoboy. Botala ndako bakata ndako Jabar Kabund atongi luxe oyoboy. Ndako roi Salomon azalaki na honte mona pa Jabar Kabund. Atangi pe classe ya mbangu. Classe ya kosombaka ba maplome na Congo. Lelo oyoboy eko na yoki mawa pasi na motema ta on a komona papa ya âge ya boy 80 ans. Alors que na kobina Kabund ou rien, maman aussi a tout perdre ma valeur. Tozo besika tozo kende te génération oyobo. Totelema, ta on azo benga ba jeune totelema, botala ba mboso aboye. Baza batu. Soki to kuta ina bango ba mbata ba papa ya boye. Mboso n'est pas normal maman aussi. Mboso aza envoûté. Mboso aza to ebite loko ezo animé mboso. Yango ana na bisa bino maman aussi mboso. Nzambe. Tala peuple congolais akolela. Oko boma mboso na régime o te Chilombo azali parce que soki mboso akufi après régime ya Chilombo. Ebembe na ye maman osia ebembe asoso kutu za matanga. Mais bembe ya mboso usa matanga te. Parce que nazo mituna gouvernement congolais ekozwa responsabilité ya okende ko bongisa ndaku ya Jamal Kabund. Donc tango lobi wana maman osia ezaba mesika bazo tonga esu ndaku ya Jamal Kabund ko banda na zéro. Bazui ba maçon ba chinois. So il peut pas coacher ba Karo ba kosa ba libanais, bato ba coacher koure kosa ba italien. Alors imaginez coup ya makambwana. Maintenant on a compté bande ko na biso ba sirisi la Goma, ba sala bango ba aventure awa boy. Kotonga ndako, batongi ndako ya manzanza, mbule beti kaka boye. Bande ko na kuna na Équateur na Bumba. Mais maman, c'est regrettable. Tant qu'on komona batu oh, alors vous pouvez gérer batu oh tant qu'on benga résistance. Il faut benga na batu oyo. Makambo ezoleka na IDPS bokanisa te ke parti ekufa tolongola nde bambuma mabe kala te bakende mpe asala eloko na ye asazwa talaka moto azo engage bachinois batongele immeuble eza mawa mingi mbongo assemblée nationale aza quand même premier président na mbongo assemblée nationale na ye nane yo kosala chantiabo bino bolinga kokotela bato ne bakabunda nde moto azoyiba ndako kutu azwi mbongo ate toko rappeler makambo nyonso ndenga yaka Kinshasa première voiture atambolaka yalaka ya David Mukeba Ketch yazwi mbongo toko rappeler ba chemise alataka omoni bakabunda balukaka makambo kala te nazo communiquer so kebite communiquer ngo ezake na longoli na parti longoli Kabunda to longoli d'abord kutazala su
C'est comment permanence que l'on l'a? La permanence. Bango pe ba comment sans été na parlement. Muna côté na yi. Yoga si Kabunda to yebise ke yaga le lokuna na opeso 10 millions, yaga na parlement de Boakoya. Batumo ba silangala. Ba komolo. Omoni moyibia, omoni. Là au matin na cheval ba yebise pa roube wa ko be ba nyoso Kabunda be ba ka mukola matin na cheval. Tu vois les goûts du pouvoir? Oui oui. Ah bi filmez-moi Kabundi. Bah comment au blasphème toyeba 13 parlementaires yo komi 14e na Bible babaki sa ba porte misusu. Bozo mona mutu abongo aza normal azo se comparer na Tshisekedi. Unitaire ya meme la biso Kabunda linga victoire ataka victoire na biso ya ye. Kilme oyebi que Kabunda bima député pour alongo la secrétaire national atie Jekoko na mobilisation pour azoba voir Jekoko. Continue le manoba. Oui maman Osea, eza pasi. Ta on a komona biloko abo. Jean-Marc Kabundu, non seulement que mboso mutu ça qui déplacement maman Osea. Si l'ombo yebi molai asinga na ye. Vous pouvez imaginer Jean-Marc Kabundu alonga ma colonel tina oya ko finga Félix. Ah, pourquoi? Parce que tu l'ombo, c'est un irresponsable, un incompétent. Oh boy, ayebi que non mutu akomi ça na place wana de Jean-Marc Kabundu, c'est moi qui est taillé Félix. Na yebi pouvoir à Félix. Non seulement pour soyez au bon de la Jean-Marc Kabundu, mais na ambassadeur, au bazar kati ya mboka biso ba défiler pour okende ko bon de la Jean-Marc Kabundu. Mameza pasi na mawa. Yango wana na nazo diriger réellement pays. Tozo comprendre te. Koto yo boy, Chilombo, koto yo bo Nyakeru, koto yo bo bande kwa Denise Nyakeru, koto yo bo makango ya Jean-Marc Kabundu. Donc maman mboka komi na toilette na dalle. Tozo e baté, ba congolais baza insécurisé, baza exposé. Makambu oyo boyo Jean-Marc Kabundu akosala. Jean-Marc Kabundu abeta un officier haut gradé. Il y a la police, colonel Amouli. Numéro 1 la police Bambata. Asuki wana te abuka biloko ya Assemblée nationale. Kabuya botela biso fi. Atobola ba pine ya batu. Ndeko wana lelo oyo boye. Aza na prison ti lelo basamisa ndeko wana te. Mais maman, Jean-Marc Asuki wana te. Apesi ordre va désarmer moi na moura garde républicaine. Au moins degré civisme Jean-Marc Kabundu dans un. Alors, maman, oh ils ont insécurité. Naloba awa to banga a Jean-Marc Kabundu ko former ba milice pour na ko boma. Baboya. Batu baboya ki melelo oh nanda kwa Jean-Marc Kabundu bomoni ba milice. Jean-Marc Kabundu na somba ba stock ya minduki baloba ngwe pa Augustin Kabuya. Mutu ako menacer pouvoir oyo. Soki ndeko de casa na ba vidéo wana ti yango. Mutu ako menacer pouvoir na biso. Parce que kuna na IDPS bango tu ba o Jean-Marc Kabundu. Eza na Kabuya. Wabanda kote kama nzanza petrol a na lemba. Bango kuna Jean-Marc Kabundu urien. Balobi mutu akosimba pouvoir na biso to kabola minduki. Moi le long de bakabola minduki ba pesi ba milice ki ngabwa. Yango wana mona Congo to za na sécuriser, il faut to se débarrasser na batu oyo. Parce que nazo comprendre te Félix Abangi alobi non mboso kende zwa musolo. Bande konanga na Ituri bazola lanzala. Kwa shoko eza na chikapa na Kasai. Mutu ambongo boko komise mbongo. Boko mona place mboka za danger, boko mona place mboka eko kende mabe, melo ko ngana bangi. Balobi la violation, le domicile d'autrui est inviolable. Maintenant, Jean-Marc Kabundu atina ki ba progrès ba di progrès ba kana ko menacer Jean-Marie Kasamba. Ba kota na kwa ya nani ya Jakindala. Wana za ki violation de domicile te. Lelo oyo boy. Bana mura ba ko kota na kwa Jean-Marc Kabundu. O mani lo sambo excuse tant peuple congolais za ko sambela. Ba chauffeur ba sente ba na bango. Ba soda wana ba kota ki na ndako. Tala jeune fille ya Jean-Marc Kabundu. Pour mon que non nzamba sans nzamba bato mawa. Alors ba acte ya boy maman Osea et so senga na ba jeune totel parce que moi au grand jamais na lali na butu na la muki ata ba candidat ba sili na ko voter jamais Chilombo na Jean-Marc Kabundu. Jean-Marc Kabundu lelo oyo bo maman Osea ndenge mabutu aloba abiso ko moni mbwa oyo yo moko e komi ko tele mozo kana wo yebake ba voisin ba komi coller ça malamu. Cela montre que no Jean-Marc Kabundu ba tétité sonyo so ça. Ayebi na Kenya bisika Félix akendaka ayebi bise bakataka Félix Manzaka na Rwanda bakataka basuki ya moto Jean-Marc Kabundu akota maison wana. Alors abanga Félix pourquoi? Soki Félix azaki na autorité alingaki baka na Jean-Marc Kabundu pona babiloko wana nyonso ba bavi ba désordre de Jean-Marc Kabundu sala. Mais loko les a pouvoir à cop pouvoir ça pouvoir yango so mona mbilinga esala kati ya mboka yango tozo bengisa bana Kongo baso totelema
février balobi que eza mo action bomoni distraction barwanda ba ko sala biso koto bo barwanda ba ko kota na Congo koto bo Tshilombo ko distraire peuple tu interpellé conscience parce que ce hôtel à 59 pas leader bakanga bango certainement moi aussi parce que quand vous appelez les leaders c'est quoi la poto congolais à Zoliaté tu interpellé conscience il y a peuple au basa souffrant on est combien ka ba leader à tout moment ba leader bango ba ça la démarche parce que j'ai marqué leader au moins leader des ceux qui n'ont interpellé n'ont pas ba leader na biso pourquoi maman aussi parce que là bobomoni kabila kuna pa so bongama parce que dans chaque groupe ils akaka batou ba o bazaka mutu ya train lokola Adolphe Muzitu na Faulu yango wana c'est le moment parce que bango nde bakopesa biso go na peuple longo totelema pour chasser ces médiocres mais soki wana simbi yango siko na lingi nazonga mamu kesi soki ba leader ba désister ndenge ça marqué le 29 septembre yango wana maman aussi au moins qui le 29 septembre biso na Lumumba bakanga biso ba leader ba bimaka te yango wana biso tant toza ko sensibiliser biso toza pe ba leader toza sensibiliser ba jeune batelema peuple congolais to bimana balabala to incendie to tumbane to mona bande ko biso ba ko tumba bango ba ko boma bango c'est ça ndenge lelo oyo boy bande ko biso boye masinga mombe ba komi ko sa conscience basoki ordre nani basoki ordre pas mutu yango ngai mission na ngai siko na zu yango mama osea ya ko conscientiser ba jeune to lali to la mukilo bibo pou eyinda lelo to bomana kamba moko soki makile tangite soki biso to se battre te bana na biso bazoya voilà mission oyo boye bitumonga naza ko bunda okomona kuna baza ko landanga bato pourquoi parce que ba comprendre que ba jeune oyo boye baza déterminé pour na nini na libération ya mboka na bango parce que soki to continuer toujours ndengo zolo ba mama aussi na raison ba leader maman aussi to ko lekisa temps yango nga nazo benga conscience ya jeunesse congolaise dans l'assemblée jeunesse congolaise particulière oyo abiso bakinois totelema parce que ba Jean-Marc Kabund oyo boye baza ba civique bazo mérité te pozala ne plus que même candidat ou bien bourgmestre ou bien chef d'avenir parce que oyo sotomoni maman Osea exact que pouvoir de Tshilombo et bami lelo que c'est Jean-Marc Kabund qui dirige parce que Tshilombo a la crise faiblesse naïe alors imaginez-vous devant Jean-Marc Kabund a ko sala boy c'est que pas maman Denise Nyakeru so bien c'est kaka na lingi na mona barwande bakota na avion na butu les mêmes bouton à débloquer mboko yango wana mona Congo tel Jean-Marc Kabund fi azo mener gouvernement za ko débloquer sur mbongo pour que na kopesa Jean-Marc Kabund ceux qui aussi likité au telemi pour revendiquer ba droit na wote ozo sela nani pour libérer mboka na biso eza yo eza ngai yango wana za ko bengisa bino totelema parce que to zeli ba mot d'ordre ba leader et comme à lelo lobby titre comme à loboko merci bande ko ngai aweza ke siko to analyse ka ngo monta musula fandi bukena tika kandeko ta musula chemo pilipili po ete molanda nous avons un sérieux problème to ebité et loko nyezo le kala ko banda makambo ya covid-19 o ekota bamboka nyonso ba libéra bato na bango botambola bomibatela baoya ba vaccin bazo pesa bato na bao bazo boya pe ba vaccin bao pe bazo la kisakeza pe la kisite bazo tâtonner pour les ba misuba comme na ba 5e ti ba comme na ba 10e mais awa na Congo menace to andala no moi ne tinda mosusu nini alobi pour ba menacer ba Congolais mutu ala ta masque na a partir ya lobby police a kozana balabala basiate nyos basiate ribe nyos basusiate na balabala nyos police a kozana balabala ozana cash net bakangio batio wana ofuti amende 10,000 francs bapesio kitasi na yo okay soki ozana mongo te bamemi na police ti tango kofuta 10,000 francs a partir ya lobby police a telemi o makambo babar e bandi lelo mais makambo cash net a partir ya lobby police a kozana balabala na banzi bino bolandi video wana mwana mboka mobundeli Bruno Mbemba kasonga telemi msuna kanza modalati kashilete bokangaye olelo bata moto bakosaki biso bakopia mpiodi bato bale mala moto bokolo kanga bango moto alati kashilete bokangaye so bakangita amanda 10,000 soka peste boleli sala boloko tete moko bakopesa 10,000 c'est quoi aujourd'hui la mboka maman Osea o esa menace si valoka songo eza juste na répondre au moi mbangu maman Osea ba si valoka songo oyo bo eza cop Tshilombo a promettre bango 400,000 ba policiers vu que Tshilombo a kofuta bango te Félix alobi non il faut na futa na makambo ya Jean-Marc Kabund parce que na batela na moi pouvoir la ngai sinon ekoya kubeba awa boy Félix a samboy
alobi mission na pesi bino kope mwana sani lokwa mboka ezanga mibeko mboka ezanga ordre mutu azopesa ordre yeba nte qui dirige ce pays on ne connaît pas ba rwandais nyakeru ba français ba nani c'est ça notre pays toza na peuple toza ba konzo ba ko diriger te yango wana lelo o moni Sylvano Kasonga bi motie lokwa alobi ke no biso mo ba policier to lukambongo yango wana bi makamba coronavirus mais to yebi 16 millions o eteni longondo ayiba mama Osea tala batu o bazanga mawa peuple aza konyo kwama ministre oyo boya recherche scientifique panda oyo ayi deux pesa muluba oyo boya alobi toza miyibi mais botela ba miyibi bako ndo kanga bango bokanga bato ya kashene peuple ako souffrir mwana Congo oza wapi bato bayibi mbongo bandimi ki baza miyibi est-ce que on les cause soulèvement est-ce que ça est cause la eloko te no to déclencher loko moko na bato to sila na bango mais bazo kanga ndeko na ya soloba bakangi kaka pona kashi bazo filmer asali vidéo oh congolais non pose conscience ba ministre ba yibi bandimi abi oui toza miyibi il a fallu que ba Sylvano Kasongo balanda na lo ministre wana ba na okanga ministre yo yibi mbongo allez ndengo ndimi ke boza ba miyibi la kisa biso ministre allez Patrick Muya yo yiba kimbongo RTNC oteya ki ba Rwandais Patrick Muya kota na tenga na yiba kimbongo na espace Molendo Sakombi pona makambo banda kwa pesa Denise Nyakero akabela bandeko ba Rwandais na Ituri c'est ça rôle ya Sylvano Kasongo yango wana IGF bino boza wapi mais besoin de ba paisible les citoyens ba côté kandunda mama Osea o ba côté ka malala eza pasi na mawa kashi ne mo peso bona te est-ce que nambango tilomba yiba o zo continuer ko yiba no ba sube espace ba minéraux est-ce que bino congolais gouvernement congolais besoin même état mbongo bosomba ba kashi ne bo pesa zo bona maboka misusu non Sylvano Kasongo baza ko enduru yone re tala Karine Lokeso botala batunyo so basala mabeso na ba ndenge suka keba ne ko Sylvano Kasongo aussi bir sort ya batu o ba kotinda yote c'est le moi parce que peuple ndenge toza ko sensibiliser awabu bino boko mona biso ka batu bolema ba bibota la bino o mutabilo baloba o tola ba makambo te que tu peux se peler sa mino na biso toza ko loba makambo o boy tant to mettre ngo en pratique d'ici là to boye baté ozanani parce que mukolo peuple ko silika ayoka kate nana zanani atala kate yango wana Sylvano Kasongo to ko bengisa na yo benda ba policier na matoi yebisa Chilombo na yo moko o mi benda matoi comment ko pesa ordre bo soko ni banda ko kende ko kanga ministre wa ndimi kaza moyibi banda ko kanga ba ete ilongondo bo bimisa bango na ba cop bosalaka bo ko sa ba Rwandais bo zo ba étranger bo ko sa bango alors bo ya ko nyoko na bana Congo bozanga mitema mawa baboka nyoso balongwa bakamba coronavirus kaka bino bo kanga na ni bosalaka ni après 23h yango wana mona Congo eloko efe pesa kanda esanga pasi ta on a komona yo za ko filmer ba ko nyokolo ndeko tandis que ba mi yibi baza awa boy ils ont accepté ils ont avoué eux-mêmes tant que ministre wana lobi que non aux alentours à Félix et tout ça ba mi yibi donc na Félix c'est un voleur parce que c'est le ministre qui a confirmé ça ministre Moyibi ça maluko ndo azo le lope yepe kuna komo so yenzembo pas démissionner Moyibi Denise Nyakero Moyibi Mboso bango tout bana na bango ba Christian gouvernement nazo mituna na mama Marthe mama Osea mutu pasi mama Marthe sala kawapi baba na toucher $400,000 par mois asala kawapi mama Marthe sala kawapi Jamal Kabund obi sala Jamal Kabund au-delà $1 million américains Jamal Kabund quand moi niveau classe na muke tandis que ba professeur ba ko greffer na université iniki na ba tala niveau mboka Kabuya pas to ba immeuble na lemba ah Kabuya sala kawapi avec quel français Kabuya ko kuma demande d'emploi ou ba pesa pourtant di mama la bato na mama Osea bazwa ba entreprise à l'état ba pesa bango ton di mama la bango et puis pas mona place o mona ça passe na mama pas mona que mboko ça na problème sérieux Jamal Kabund a ko démissionner na tweet heureusement parce que non ordinateur quota dictionnaire a commune sotali mama Osea sotali pe Jamal Kabund ngazo ko ma français je l'honneur ceci sera oko kufa na oseka masube ko bimao eza mawa très bien Boebi combat mené Nalito Tosali. Vous savez que je ne suis ni traître, ni affairiste, ni intérêt personnel. Nous avons tous combattu. Autocom sa partie et si que Zali la décision, bien les décisions qui vont suivre, les heures.
bino mo pe boyebi mama océan moi le bamuke qui m'a Bruno Mindenga plutôt nini ko bala peuple po ete makamno so tolobi eza ya koseka te sourire eza sourire jaune eza sourire ya kanda mama océan eza pesa pasi pona nini to ko lakisa bino makambo kasi peuple congolais akozala toujours na molema ya kotuna biso mituna oyo longo balete peuple congolais totelema Maman aussi le banza au peuple congolais. Tant que c'est ça passe na mawisangani. Bota la base civique ba ko diriger mboka. Le loro bo mokili mo bimbe comprendre irresponsabilité à Félix. Cela montre que non, il n'a pas le pouvoir. Bota la batu oyo boé na miso ko fungwama. Totele me na basivano ka songo oyo boé. Parce que tozangi biloko ko lia. Tozan la vie à passe. Congolais sont vivre par jour. Bien mandoko pour ça na poto boyba. Congolais ko vivre na 0,55 $ par jour. Même pas $1. Alors yo soka na mutu na futa 50 000 francs congolais équivaut à $25. Maman aussi pourquoi bato ko sanga mawa. Alors yo peuple congolais o bazoka ko zoe pa mboso. Apeso biloko. Zambi. Ba peso 10 000 et puis mboso akoloba Jean-Marc Kabound ou rien. Mais toyebi quand le même mboso o maman aussi en 2019 2020. Alors baka Janine Mabunda ou rien. Pourquoi peuple congolais histoire babosa na histoire facilement. Ndenga saki na Janine Mabunda, ndenga pa ko sala na Jean-Marc Kabound ou rien. Et ça passe. C'est ça la mission bitumba o ngana ko bunda et ça biso ba jeune. To telema. To bingana batu oywe avant mabe kuma na boka na biso. Soki to bondute lobby bo pesa biso raison ou bien lobby bo pesa biso tort. Yango wana pour ça ko bengisa bana nyoso a Congo. Talanda kwa Jean-Marc Kabound espace à 2 ans seulement. Botala ba vie à luxe soit ça nango. Tango zo bima marche mo kona beng sabino to bima marche. Bongo bimosa amaseki. Ngama on a osa charger nao. Tango zo bima marche. O ko bima na kanda pas changer. Ce que Jean-Marc Kabound ko landa ko malonga. Ce que tu lombo. A ko la malonga yo posa na toana olala lokola mutu nyonso ndenge adongo bane. Parce que mission na biso o to bengami yango wana mama aussi ya diloba na ko ko loba yango wana batu nyonso. Oh, bobozo na bituma na biso bo se joindre na force neto kolonga mama aussi. Numéro de téléphone. Oui, numéro de téléphone batu nyonso ba wi ko komela ngai eza na plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 Matondo yo pende ko mobali o bosanga na ba mama poete bobundisaka biso balevaka biso bakalaka biso okosuka ndenge pouvoir na bino ya basanguinaire oyo bato bango moko babeleli balolomi boko boma lokola nguba boko lia ndenge bolingi boko zonisola Congo bosakana nango ndenge boko sakana nango lelo kasi biso tolobi NON Congo la biso kobunda moto nyonso ozali na susi olingaka bitumba la biso benga biso tosangisa misolo peuple oyo azangi makoki yango bakomonela ye libumu ya nzala ezakala matoi te nzala luti bilobaloba bosunga peuple oyo na misolo po ete bango barevendike badroit bomoni badiaspora ya bamalien complot contre l'Afrique na nzela ya Macron bomoni ndenge nini bamalien basoutenir bana na bango ya biso bakongolais boliaka bantaba na Château Rouge bopakolaka bafaux de terre boyibaka bambongo ya mindele bolataka bozalaka banyama bomelaka po botukaka biso tokosala mosala kasi nzambe libondeli ntango tosalaki alisali mikoboni elubelebete tokobondela lisusu kobela mfulusi kimbangu kobelela mokeli Jésus Nzambe alola malédiction encore une fois likona bino pe boko tumbama ba congolais ba kozwa force ya kotelema que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Afrique. Matondo makomela yo kabuya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Judeka adorateur mais ça électrique. Merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique.
merci na sango mokonzi para bemission babiso bapora bentangola na bondi ya botarde bono etraire émission kokomela bino mamour d'angola na mokiteno Florence ya matondo bido merci encore une fois la mana na États-Unis d'Amérique la kundiana nanga merci une équipe pour la télé États-Unis d'Amérique yanga mokonzi na Angleterre merci encore une fois la papa Alfred na mama Clarisse na plus un na Canada ni passa nanga ino ya c'est live maman nangai jolie na Suisse petite sœur propre en Canet Conto petite sœur nangai na France maman Ado na Suisse maman Jovi na Italie na Pistronef Nzakomba Folangé Tungia Canet Conto qui l'a mais plus à 49 à Bokelo Kone Fantekato merci encore une fois la Chabia na plus 49 Ingeta la balle en Toulouse maman Jawa assalamu alaikum la musulman merci encore une fois vraiment na imam Nabiso na soutien Penabino Banso ba Mwaline nous allons bongo ensemble tout les mama congolais tout les oyo to sali na bino ezali te potika na ngona ndako kabola na baningo ba yete po ba yike ba ko bena biso nanu ba yoki brinote balandi information balandi info brinote contribution à la chaîne de libération vous allez partage Juka M le number 1 négociateur de la presse congolaise Oscar Nangai et mon ami de tous les temps Dieu le nom soit l'entier que Dieu vous bénisse que vive la République démocratique du Congo encore une fois que Dieu nous bénisse.